camionnette mbola na obet le solo oh arepassa moi ça na bolimbi ça bande ka na fesse tout soit beta ayipse simba quoi azana ba dossier basiona ba benginga pona ye camionnette oui écoute ndeza là ba tamsu calamité ba porter plainte donc ba fil ba quand on ba bengi pour oui moi si basimi bali ba benga ba bi azandoki et puis babi azan et l'autre azan maladie babi l'homme de keba azan maladie so betel kof moi koy kasi nzambe na bango ya lala nzambo ya kumisa ya lala tant nzamba lala ina mbanzangu nani maître Tarzangia mabeta ina château rouge maître Tarzangia abeta ina château rouge abenga maître l'homme de muton so meki tozoyele ba maître babi bazoyela ye yabisi ba maître tokota na domaine et puis babenga petit na ngando matomene abi papa ko kipete naza ba petit bele ba Rex Kazadi ba nani ba tunange bele ngando ba mettre ngando ba click na bana ya nini ya olne subwa ba benga ngando benga bizanga ko kipete papa akoma maladie so obeteka likof moka ko ya kufikola nde wana te. L'homme prudent voit le mal de loin. Nani messager asa ko pe mwana nzambe na ndibita fa zongela ba fermissement fa zongela bataille parce que mwana nzamba solo un homme de Dieu akoke fa na l'église a bossate nzamba ko l'accepter que bossa za musala nzambe c'est que wana za satan do messager e bilote docteur Ngongo na pesi docteur Ngongo 9 sur 10 messager na pesi 1 demi sur 10 oui que messager ko bilote que messager ko yela yo messager so ga yelinga ba fo basala wana pena ko zoma kamuna ayebi lote docteur Ngongo aleki na musika docteur Ngongo a la maîtrise de la parole et puis tu as remarqué au moins docteur Ngongo il a l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu babi ezaka na douceur na maîtrise na débat mais tu as ndenga zaki agiter nani messager l'homme prudent voit le mal de loin azana ba démon messager na fa les gars délivrance oui c'est vrai ça docteur Ngongo mwana nzamba solo yona messager ndio na na problème n'était mais sauf ça messager senga bigena yebisa yo ke kalata oyela messager za ndoki fa bongo la mutema messager za ndoki moi sine ndoki bana ne bandoki bostra ndoki fa bongo parce que baza bangulu ekosi docteur Ngongo te pour mutu pena ya solo akoke força l'église à bostra te déjà tolongole na place à pasteur ake fana na ba ne docteur Ngongo ba ake ne l'église à docteur Ngongo ba ale kana délivrance ba pesi enseignement. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba Congo baza est colonisé par église wana. Yango mon église wana na famille nyonso botani. Besingombe nyonso. Webi ke baza ba besingombe. Nzamba za musingombe. Bisu to bi nzambe aza kuna likola za mulimu. Nzamba komi musingombe. Nzamba musingombe. Nzamba za komi musingombe. Nzamba mumbala. Nzamba za mumbala. Nzamba mutetela. Nzamba za mutetela. Siko nzamba na za musingombe. Kasi community mbola yepa za musingombe. Ça veut dire ba yeko coloniser ba Congo nyonso ba Congo nyonso église kimbangu za colonie Congo. Cela veut dire même mulubo zo sambelana, même muyako sambelana so ke na kamba, il faut ça oyeba ki Congo. So yebi ki Congo to ote aux appels wana te na kamba. L'homme prudent voit le mal de loin. Église a limité nyonso wana, mutabia pasteur abia zate na limité. Ba société na ba kasi bangi ba boma Sandra Linati. Sandra Lina na opeso conseil moni makambo sa kokoti sa kofina jibe na makambo wana te. Eza makambo spirituel. Biso to ya to sale mizo Sandra Lina hotel milango finga nga prophète wana bobo. Nyo sona ba frappe nzambe. Eza nango sorcellerie. Eza nango kokosi la kofi makambo te na net. Eza frappe nzambe. Nous sommes pas des laisses bozo à frappe nzambe. Tant to sali émission yum to hotel milango prophète na ipsa ka oni. Na bi Sandra Lina busi di bo ngondo teneto. Yang basi Sandra Lina bongo la mutema luka église ya bi ya solo ke no sambe. Kolanda jip wana ba pesho te za cercueil. L'homme prudent voit le mal de loin. Dabi elongi comme boy. Elongi comme boy ko? Elongi comme boy ba sikoku na moni bongi me ba ote ba pomade mais akomi ka na face à Denis Lesi. Ya akomi na mo face à Denis Lesi. Eza ba frappe nzambe. Eza ba frappe nzambe yé akomaki sankara de kuta église na bango. Soki pasteur au lobby vérité aye ko temi on nzamba zo frapper sankara de kuta na bango. Sankara de kuta spirituel. Nzamba zo frapper. Mais il faut quand même petite sœur na opese conseil ou que église a bien que nous sommes bon place assemble les bien abonde la nzamba talisa oya kansi bato baloba akansi ke ya legi ba ona maïl. L'homme prudent voit le mal de loin.
abiki pona Yesu masiana na décider liwanete Yesu azopesa avertissement aluka église abia ke nous sambe aluka église abia po ke nous sampo l'église on yo bible église nous sont limité be ni on se sert au pola sur que sambe nous église c'est belé aluka église c'est belé na libanda na église c'est ezali belé mais na limité carte te na limité tabima na limité église ezana ngwa bien ezali belé yo sango limité ngo zongo wapi sango limité limité mais nganzamba laksanga ke tanga bengana sata akita na Congo la na limité kasi on na Congo ba guerre ezali pe nzamba pesi sa richesse belé sata tanga mona richesse wana akita na Congo mais chambre nezaka na limité ala na limité Satan. Oui, base à Satan za na limité. Ya moni na limité église solo ezate. Nyonso. So que ça 10 à lukuta. Nyonso wana za kuna limité mona. Nyonso ya kopola. Sanda bangba lekembeka. Ko si la confia ba na jibete makamla on si la kala. L'homme prudent voit le mal de loin. Yo okoma atala ko en Christ. Soki batu baye ko teleme église na no yom to ya ko finga Sandra teleme nga prophète o finga nga na ebisoni je suis un prophète de wende de nzambe mtatininga nga na limbisa na ngayo o mona te na benga osana ma petite mais o eza conséquence ya ba biloko kota conséquence na ngwa ba retour na ngo yo koma sankara de kuta so ba fingi wera en Christ yo fo yo teleme o critiquer bato finga ba so et puis nzamba pese dernier avertissement Sandra fo bongo na mtena bongo na mtema te oyebi Yesu te pe na bilanga nkolo zakate bongo la mutema luka église bien que nous semble soka oyebi soka traîne église on vine comme cousin. L'homme prudent voit le mal de loin. Et Sandalina aza mutema malamu tala na bemiswa benga ba bayaya ya papi ya nani ya alimia aza respect au monde aza fimo très poli bien éduqué. Mais problème na yeka à travers ça qui vimora mabe pona kozanga aluki nzelana mais nzamba lingemi na opeseka conseil aluka église bien ayoka sonité aluka église bien ake no sambel aluka église bien place assemble kana nzamba zalaka te ah oui nzamba za kuna te. L'homme prudent voit le mal de loin. Et mon père n'a jamais sentir comme un danger. Azo sentir spirituellement comme un danger. Mais toujours bon de on a vraiment apporté à Sandra qui na linga kende gonanga. Mais ya comprenant la démarche na ngate. Mais to comme na démarche na ngalelo. Sandra sortez des milliers de. Nzamba lingyo ming. L'homme prudent voit le mal de loin. Luka kimete poani. Nazo luka kimete. Camion qui mbola mtafongo li porte. L'homme de reportage babandi ko benga ngape. Babi ko banga te tozana. Toza soutien na yo. Loba oyo zo loba vérité. Pour makambo ici là qu'est-ce qu'il faut faire? Mon gars, il aura salé yate. Makambo déjà si bakabona bakenda. Yo kan si mokoto na centre d'accueil ba ozonga na soutien. Ba yo na soutien. Royaume et panzana royaume. Nzamba ko mana benemi. Nzamba yo na soutien na ba cousin na. Et puis OK plus loin au bio nzamba zo lia kwanga nzamba za ebu fina kwanga. Nzamba lia ka kwanga kona matemi. Non là c'est trop ça. C'est camionnette mbola mtayaka kumisi nzambe ona ngana nzambe na wana na problème te. Bango ba bengi nzambe na nde. Papike pour mona ke église on eza colonie. Ba benga bango nyoso ba papa. Babike ba fuka mela bango. Na otindu l'image mo otiango na nini na montage bona mona. Ba fuka ko ba po mondimi ya peso mbote fa fuka. Tala moko yaka mwana soka dialunga na so na roisi. Na bato poto na roisi bazo fuka nepte so za image an. Baninga tango kokie. Papi que me tolo la vie. Papi que me tolo la vie. Yo sote pa nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipokulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gen tolobela vie en gros Jenny papi gen nazala moninga na yo te papi gen nazala moninga na yo te papi gen c'est impérateur de Jaffa ko faire des Frenchman papi gen tolobela vie est-ce que nazala moninga na yo te est-ce que nazala moninga na yo te papi gen tolobela vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. Papi Gen Tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwen par les grands samouraïs de la nouvelle génération.
Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga matano. Papi Gen tolobela vie. Zalaka moninga na yote. 4 fois peintre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te dit. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli nazalaka moninga na yote. Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Molode. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokili confirme. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Mobile ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Oui, que na los magasin zaka moko et Mama Eunice Banze. Ils ont rendu boye kitoko boye. Donc pour découvrir magasin oyo, ils ont tellement monene. Ils ont tellement na ba service belé. Ah boye na telemia. Ah otano exotique. Pona maramarolia na los chez Mama Eunice Banze bolia pepele. Oh malangwa. Oh bambisi ya kukauka. Pondu kolobati. Maman sala ka bantaba. Va emporter tout ezali ah double tout boroluka awa na los chez Mama Eunice Banze vous allez recevoir pour découvrir ensemble nanga on a besoin de 20 sacs à l'eau sous 50 sacs au bois na manifestation fête baptême retrait de deuil awa te un sac à l'eau un sac de riz en gros on a sac à l'eau sac à semoule pour rejoindre on a prix moko très abordable Mama Eunice Banze la différence c'est la qualité full service la fleur du jour. Et si l'État, au sein des bijoux, vous avez une assurance. Oh, garantie à 2 ans. Oh, lemba, yo moko 2 ans aussi là. La bijou tout bolinga. Et ça vraiment, fantaisie, et ça, garantie à longue durée. Et si l'État, oh, sac à mesdames, yango, talaba, sac, plaisir, marque, qualité. Mon Marco, ma une chasselle, ils sont plus de 1500 pièces. Oui, au sombango. Na prix de gros au son des belé ba prix les autres qui sanga ah toi na cosmétique ba maman on kanga suke umela au moins biloko et comme tale belé qui toko na mutu ba couleur et belé ba sami kao ka moko o ba kangyo mutu mobimba mutu ko soto fo son 4 fo son 5 t chez Mama Eunice Banze ana lost ka moko o et ko ta mutu mobimba ba mèche pesa cosmétique et belé munene bilo au monde ba couleur za ebele yom tolinga ba chaussures kano ba papa wana na lost wana chaussures mo ya moi jar chez Mama Eunice Banze ba chaussures kano provenance d'Italie le colon de base on senti coco moi ça solo fo bois ka super wax original y a piratité super wax ça solo les autres caso te kango na ndinga mafia te eza en direct d'Hollande ba Hollandais nde ba fournisseur na ye azwa pena kaza la fournisseur zaki ya mbatato ya mayuya a otanda boete ndinga tandi bo ça veut dire ana autorisation za na droit nango tona masola banque to lié to meli to sali ba course to lati bien to bongisi suki awa banque nickel po ya fungula ba compte nickel na bino awa retrait d'argent transfert d'argent Nyo c'est ça la awa na lost chez Mama Eunice Banze pour fond la compte nickel na yo na quelques secondes au comme na compte bancaire pété azapé na ba agence belé ya transfert d'argent pour retirer pour envoyer et puis à frais moko moutier fleur du jour Mama Eunice Banze bominga alobi made soit vert o bosomba kasuki na combien wana bikolo bazotela bino ba kopu tala mbimba yango ti Mama Eunice Banze tikana zombango
Venez vite découvrir chez Mama Uni chez Banzé Full Service. Voici l'adresse. Guest Cestral 92A 9300 à Los. Chez Uni chez Banzé la fleur du jour. Uni chez Banzé la femme intelligente. Boya et Bélé. Agence Assir, Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, le pasteur, moto na nzambe, il y a zane moto abatu. Donc moto nyonso aza moto na ye. Donc les autres saka musala sala, ozala mutuka na yo lingo tinda, omoni Agence Assir. Donc soko ba Agence Assir, c'est que bena sire leka. Donc tie biloko na yo et comme atina destiné, omona ta tonga ebungi te. Pour biso respectable biloko ya bato eza ya biso te biso osalaka mosala tomemi yango ntina kini oyo etikalaki na matadi te biso okomisa yango ntina Kinshasa mutuka na yo batia yango ekomi ntina Kinshasa na agence ntango ozokita ozwi mbala moko ekei donc oza na mposa kobenga biso numero na ngai ezali 06 29 25 27 06 toza mpe na Paris toza mpe na Saint-Étienne toza mpe na Lyon toza na Chambéry toza na Nessi donc soki oza na mposa na biso bengaka Agence Assir yeyo apesa banimero ya bamboka nyonso wana okontakte bandeko wana mpo tozwa biloko na yo prix mpe ya malamu na Kinshasa tozali na Makanza 66 na commune ya Ngiringiri direction Shaba Makanza donc soki oketa wana omona fondation Pierrot Mavinga eza wana nde place biloko ekitelaka. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Chers amis, bienvenue chez vous. Tolo Bela Vie officielle. Merci Nabino, merci na confiance. Merci na Batonyoso Oyo Tolo Bara chaque fois sur YouTube. Nous avons ma prière. Merci à vous. Tokutani encore le loto mekakosolo la lisusu na prophète Ézéchias Mbuku, l'homme de la repentance totale. Alléluia. So tokutani oseka makambaro bezali. Donc benda télévision, vanda penda to solo la po ya kolo bezali. Biso wa ndeto bande émission o to tika na biso te. Comment on ne pas citer au loba to tika te poto kenonga boy. Washington, grand pays d'Amérique, merci Dayo. Courage mon frère, courage. Et merci na Emile Bamba de Zurich. Emile Bamba zo Canada, yoganako s'il te plaît. Voilà. Picho pacho sotali konko na Norvège, nazomo na susu Platini Chipamba. Waba batunanga patient ilolo patient Karambongo. Na Afrique du Sud wana aller-retour. À très bientôt to remona na ngai neze ki atokoya kuna na Afrique du Sud. Alléluia. Voilà. Didier Yi, merci na yo. Et merci également na Jerimboma na Canada. Voilà. Ndebo mona biso boye en tout cas yango to sengaka to tchaka ba numéro na biso ya ba compte wana to tchaka PayPal wana pona ba partenaire o baza moté ya malamu ko sunga biso. Voilà. Donc so mona biso boye ba kezana mutu moko za derrière réalisation oyo ya mona mwasi mama ga mama. Madina. Fille Nika Jacob. Madina, en tout cas, merci Nayo. Alors, Léonazo Yamba, Ézéchias Mbuku, l'homme de la repentance totale. Alléluia. Ainsi qu'au force, je crois qu'il y a un assez à vous m'attaper Kalamingité. Ézéchias Mbuku, bonjour. Bonjour, Ndegonangai, Papi gagne, Ngwash plus Ngwash est égal à Mpangi. On ne change pas l'équipe qui gagne. Tous en abangons maillé, les biso to loba to lembate. Biso ye sum taotinda biso. Yoko tout ngai ye sum taotinda nga yozo accompagner la vision. Donc dès nazalia oyo na to yoki. Oyo to moni ya on troya nango a. Donc biso to défendre kaka yeso to défendre batute. Amen. Na yebisa bango lunden tako.
boko kanga ite nga Yesu akufela lobi awo bino bozana Yesu balobi ni nango pe lo banoka mukie ki akango beta ngoka mo mukie kaka non mais ki ya na sala na lobango ya mingi ya mulai nde to loba lingala français mais awa na studio ko lobango toko sa émission na ki ya kate bimambe ya on na lobaka ba mo po ba comprendre que menen ya ka hena ato ye na plateau finga mu ya na oyoka sonti na za mu yaka et kosi ndeko nanga pasteur Aimé Louri kate na nini na perfit wana pasteur asolo abanga nzambe pene atambula pene na nzambe longo ayepsinga tala ba pasteur logo me bayaka tala soko moni pasteur moni pene bi o muyaka vale bazao saka na bayaka kala ya lelo te bayaka bakoma ba pasteur ba homme d'affaires ba femme d'affaires bakoma ba professeur à université donc j'étais OK. Alors émission to sala qui récemment aussi quand même beaucoup de fil. Na zu ba coup de fil belé na zu ba coup de fil belé surtout ba remerciement ba epsinga prophète ya remerciement kaka ouais l'homme de la repentance ozo fongola biso bekai donc ozo fongola biso bekai net ozalia to derrière balubi nanga Simon Kimbango azanzambete azape molimo san to molimo Yesu donc tozolo ba de la part à Jésus mais omoni ba ba serre Simon Kimbango oya liputa oya liputa to biya zaki prophète penda solo nzambe OK prophète a solo sala et puis atika rap église té ya tika église té ye azaki envoyé de Dieu a opéra pe ba miracle atika église un vrai prophète azaki lo bango lui ça soki tukala kitwadi bango ba ko comme ça kitwadi tango ba ye ba récupérer ba comme ça kitwadi lelo nazo so omoni Simon est-ce que Simon Kimbango atika église les prophètes l'envoyé de Dieu les grands prophètes on a Congo a visité biso nzamba a visité biso nzela eza Simon Kimbango ya liputa o tozolo blate o te soki o ya te o mbanza ngu yete o ba obenga nzambe te o c'est vrai parce que bato bebe sa confusion ba bita mso solo bela Simon Kimbango o ya liputa mosala nzamba solo envoyé de Dieu et puis atika ki pe église te alobaki lui sato Kitwadi tout kala Kitwadi bango ba commission Kitwadi Kimbango lelo cela veut dire bango nde ba ko be sa vision na yango nde tozo benga bango ils sont dans les faux babandi ko mi pesa o ya mbanzango nzambe bango moko ba pesi o ya kufa molimo sa ye montanga zaka zolo ba molimo sa azolo ba na kombo ya tata Yesu ya tata nzambe na osabika yango moni lelo Kimbango na tosa na histoire na bango lelo ba ko coloniser Kimbango za colonie Congo Kimbango ya colonie Congo ba yepena ko coloniser Congo c'est que ba tu peux passer na confusion ya Simon Kimbango ndo lobela tinga zulu ba Simon Kimbango ba camionnette mbola ba inzambe na bango lobela Simon Kimbango ya liputa za vrai envoyé de Dieu nzamba visita Congo na grand prophète de quoi prophète Simon Kimbango oya liputa o confondre oyo te donc oyo za nani oyo nzamba liaka fufunu ndenge mona biso est-ce que Simon Kimbango oya liputa azalo bazanzambe te azalo batindi ngai pa kolo Yesu mali na za motinda na moponami mais oya ye azolia kwanga na makayabu nani azala ancien mécanicien yende mutaye nzambe azanzambe te donc batu babenge balobi no ninsiko non les vrais baba opena baba pratika ba kenegli ba yepsinga camionnette mbola na aza Kimbango se baba fanatique na kota makamonnette et puis aya ko loba pena komba ya Kimbango ta bango ba boyina bango ba vrai Kimbango ça solo ba benga est-ce que vraiment moi nzamba agomema makamna violence non so moni mtaw mema makamna violence ba oyebi camionnette mbola na obetlo solo a repassa moi ça ba na bo limbisa ba ndeka ba na fesse susu a beta ayipse simba kwa azana ba dossier ba shona ba benginga pona ye camionnette oui écoute ndeza lia ba tamsu calamité ba porter plainte donc ba fil ba kango ba bengi po oui moi si basimi bali ba benga ba bi azandoki et puis ba bi azana l'autre azan maladie ba bi l'homme de ke ba azan maladie so obetel kof moi koy kasi nzambe na bango ya lala nzambo ya kumisa ya lala tant nzamba lala ina mbanzangu nani maître Tarzangia mabeta ina château rouge maître Tarzangia abeta ina château rouge abenga maître l'homme de muton soka meki tozoyele ba maître babi bazoyela yabisi ba maître tokota na domaine et puis ba benga petit na ngando matomene abi papa ko kipete naza ba petit bele ba Rex Kazadi ba nani ba tunange bele ngando ba maître ngando ba click na bana ya nini ya olne subwa ba benga ngando abenga bizanga ko kipete papa akoma maladie so obeteka likof moka ko ya kufikola nde wana te
Alors fongola biso lelo, fongola biso pardon. Pendant to bandite na mwemba moko yé na makambo na yo fongola biso. Te mec bon moni skonde ezali atan bobo to bonde ba kimbango ba benginga. Oya vrai to solo na bango to tiena se. Ba bi en tout cas la pesant bazo reconnaître que na mosala nzambo zo dénoncer to landa koza dans les vrais. Mais kokota na Jacques Kamel Mbo et puis ba interdit Kamel Mbo aller kasuna komba ya kimbango sa ate. Ah bon? Oui, évolue en Christ. Asa qui évolue en Christ. Évolue oyo. Évolue quoi deuxième pays man en Christ. On monte ma pembe. Et monte ma pembe, c'est évolue en Christ. Asa kimbango c'est évolue en Christ. En tout cas. Donc poto banda émission na biso to bondela ko benga kolo émission aya ko sunga biso émission na ye. Amen amen. Malgré ba ennemi, malgré ba nini me ba okoka biso te parce que la Bible déclare quand Jésus donne la vision, il donne aussi la provision. Yesu Masia papa na lola, le vrai véritable Dieu molimo mo santo molimo na Yesu Masia. Tobeleli molimo mo santo molimo na Yesu et kita 4 ne sika en fait et diriger émission et orienter biso pe batu o bazola na biso na ndako bazala édifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth ba oyo bonana ba bongo mitema te ba bongo la mitema ba yamba Yesu mo konti mo bigzi ba luka ba église ba o bazaki desina ba église wana fongola bango be kai ba bondela ba luka église solo ba kendo sambela enfin gloire à Nzambe se manifester 4 na bango. Merci papa parce que yo tindaki ba Jean-Baptiste na tangwana ba plani chemin o yeko tindanga pe na tango enfin que Nzambe na plani chemin na mema bat n'espère repentance parce que bientôt la trompette va sonner to kenalola nyonso na kombo na Yesu. Amen. 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 Un papi gel ya mboto bande émission comme on a prophète Ézéchias Mboukou na dirigeant l'église la gloire de Jésus-Christ na numéro 37 avenue de la division Leclerc 95 200 Sarcelles aux en la gare du nord aux l'ORRD au kiti na gare à Sarcelles aux 8 T5 tramway 5 au Kitina Arébit Pension, il mit à pied au commune église chaque dimanche de 14h à 17h. Tous na église, na kilt napso, tous na conversation maman, tous invité ba maman, ba papa, yo lembo zara nda go zara église, ba famille, ba couple, boya dimanche na 14h, to sal lanzambe la so poto relola. Qu'on fana nanda goûté. Bible bi na Hébreux 10 25, il faut ça ensemble une église au que nous semble là. Nzambe apambola bino comme Facebook nangezali prophète Ézéchias Mboukou landaka ba kilt en direct na Facebook, TikTok nangezali prophète Ézéchias Mboukou chaque mercredi, samedi de 22h à 0h na zaka émission na association na bisezali association La Pierre Rejetée. Iba mwana papi gena rotia tozana a besoin bat bongo soutenir association pour to aider orphelin tia monta oyo kaka yo lingi o nzamba upambolo na pesi mbote pona banda na ndeko nanga avocat Maître Joseph Lumba Latumba, avocat, ya baron à Paris. Yé, après sa mikanda talate. Yé sur a komika abo, loyal, avis favorable. Numéro nezali 06 66 03 85 82. 06 66 03 85 82. Na suksi 06 66 03 85 82. Ozana problème à loi d'alo. Ya roboa kangunda, ya recours. Il y a nion surtout dans l'administration. Ataba convoqué na commissariat. Benga maître avocat. Ba primo favorable. Il y a peu ça na ba mensualité à aider. Na pe simbote pas maman la biso Chantal Lengo na Bové et siko zali ayo yango. Na pe simbote pas maître Asiko Fox. Abonga ngombe na luko na likovi. Fumwetu. Yeso to ça de mission ça ga kuna pour la sécurité divine na sécurité physique aussi. Na pe simbote pas ya maître Churambo malembatable 130 kg champion du monde yango. Na yebi déjà camion timbola o meko poussa pembe noté pour yo soko zui roni ate pena na likofa keina mais maître na ba ko kota terrain ate aza mutumu aza goigoy na pesi mbote pa ya frère na biso Serge Vitaline na Lyon mona tolobela vie atongo ya yo ngo na pesi mbote pa ya ancien urbain Mukawa na Charleville Mézières ya yo yango na pesi mbote pa ancien Willy Zumbu église les grands bouchers du Paris. Mouto azo même ma boucherie na Njil. Espoir en Njil. Déjà si ba matériel à boucherie à sombi en ozo. Et puis bazo banda formation ba boucher na Njil wana, ba osa l'école moko ba boucher formation zo banda calamité. Ancien Willy Zumbu ya yo yango. Na pesi mbote pas Elvis Made. Les grands ébouilleurs na Chartres. Ah na Chartres. Kasi sur mon Chartres za esthétique, pelouse za kitoko. Kasi Elvis Made. Les grands ébouilleurs na Chartres. Bana Chartres mbote yango ndeko na biso Elvis Made. Kala tete oya kuna na Chartres. Papa, so okoti na Chartres, so monika beauté za na Chartres. Mais yen Elvis Made. Les grands ébouilleurs na Chartres.
na pesi mbote pa mama biso Mireille Imana na papa na biso ya Arsène Botango ya Arsène abia au sala programme toke Suisse bazo le la biso mababi lokwa mo ebimi photo kende ba weekend je ko zo to zala kuna na papi na pesi mbote ya Arsène ye 24 heures. Ba kombenge l'homme du 24 heures. Solution auto benga na peto solune le loma solomo akitoko. Après singa mo ba conseil belé. Ya azama yele. Aleki même ordinateur na mayele. Azama yele. Na pesi mbote pa ya ndeko na nga Mike Lova. Le vieux Zoé. Le vieux Zoé, les millionnaires. Ouais, moi na mukena miso mona na. Akabatala et puis mutema malamu. Mike Lova. Mike Lova. Kasi on nzamba zo pambola. Omoni voiture wana somme 50 000 euros cash. Cash. Papi Gen. 59 000. 59 000. Ngabuna longoli 9 000. Moi nana. Non. Et puis ndenge a déjà ba niko préparer bifo ba itch na ba Iber faut ko taper na kin. A rememango na kin. Na pesi mbote pa ya ndeko na biso Pepino Dibwa na mama na biso Nana Lenda na Suisse ya bino yango tika te nzamba pambola bana tolobela vinyoso. On est ensemble. Voilà. Alors fongola biso lelo tozolobela sur nini? Lelo tozolobela histoire ya Kimbangu, l'église Kimbangu. Mais na Papi Gen na opposé nga question mo lobe so ya makama makila. Tozonga wana na tuni na wana po avant tokota na tuni na wana voilà. Lelo tozolobela histoire ya ki église Kimbangu, ba Kimbangu. Papi Gen omoni Simon Kimbangu aza olata liputa. To benge papi azaka lokwa koko na biso Simon Kimbangu. Pour nga pena prophète, yazali aza aîné na biso ba prophète. Il était un grand prophète, il a fait des miracles. Et puis azako loba aza envoyé nani? Ya Yesu Masi ya Nzambe. Est-ce que yami benga Nzambe? Ami benga Nzambe. Est-ce que yami benga molimo Nzambe? Ami benga yazako loba Luisa to kala imos to tonga itwadi. Bango ba komisi yango ba prophète ba yeko sala ngo église ki twadi, église Kimbangu. Après oya ye na mbanzangu siko turo ba pesi Nzambe na bango mo ba créer révélation Simon Kimbangu aza molimo santé. Simon Kimbangu lo bana bango molimo santé. Batwana bazo sala abomination ba cause la Simon Kimbangu nulle part aloba aza molimo santé. Aza envoyé et puis il était un grand prophète. Nzamba visitera biso na nzela Simon Kimbangu aliputa. Mais lelo ba bebisi ba ye lelo yango moni diable à côté bango ba kabwani ba oya mokoto bana diangenda bakena mokoto misu batika dula l'église Kimbangu c'est comme belé parce que ba bebisa vision ya oyo koko na biso aliputa les grands prophètes atika la biso. Donc Papi Gen na sana histoire ngo yango na yena beta lelo ngo la bat bekay ba comprendre que l'église Kimbangu c'est ça ngo Simon Kimbangu mutatika église wana di. OK, avant au tokota na lisolo wana na une question ngana tuna yo. Je crois que Yolanda qui peut moi ba débat les kia entre messager na docteur Jean Gongo. Tant on landango pona yo ndo mona pona yo siko yo lande yo siko sane to coach mona gonde. Pona nga etant que lwa na celle lwa na coach donc messager à niveau ya docteur Ngongo te docteur Ngongo ayibi parole. Na landi débat na mon vraiment que afanda na écriture. Afanda na écriture to boite il y a des erreurs peut tout ça na écriture mais afanda na écriture donc nani messager asa ko pe moi na nzambe na ndibita fa zongela ba fermissement fa zongela bataille parce que moi na nzamba solo un homme de Dieu akoke fa na l'église a bossa te nzamba ko l'accepter que bossa za mosala nzambe c'est que wana ça Satan donc messager est bien l'autre. Docteur Ngongo n'a pas si docteur Ngongo 9 sur 10 messager n'a pas si 1,5 sur 10. Oui que messager que messager ko yela yo. Messager soka yelinga bafo basala. Wona pena ko zoma kamuna. Ayebe lokote docteur Ngongo aleki na musika. Docteur Ngongo a la maîtrise à parole. Et puis t'as remarqué au moins docteur Ngongo il a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu babi ezaka na douceur. Na maîtrise na débat mais tala ndenga zaki agiter nani messager messager azaka agiter azana ba démon messager na fa les gars délivrance oui c'est vrai ça docteur Ngongo mwana nzamba solo yona messager ndio na na problème n'était mais sauf ça messager senga bikena yebisa yo ke kalata oyela messager za ndoki fa bongo la mutema messager za ndoki moi sine ndoki bana ne ba ndoki bostra ndoki fa bongo parce que baza bangulu ekosi docteur Ngongo te po mutu pena ya solo akoke fosam l'église a bossa te déjà tolongole na place à pasteur ake fana na ba ne docteur Ngongo ba ake ne l'église a docteur Ngongo ba ale kana délivrance ba pesi enseignement il n'est pas un pasteur. Alors bah non ça débat aussi sur le sang. Pona côté makila yokolo bani
Pona kota makila nazo lobango etant que musala nzambe etant que parole de Dieu, il y a pas une révélation en dehors de la parole de Dieu. Na landa débat, il y a docteur Ngongo na pasteur Aimé, pasteur Aimé. Cela veut dire bango mibale ba na raison. Pona nini bazo boya puissance à makila te. Docteur Ngongo azondi ma puissance à makila, puissance ya sur la croix que Yesu atangisa makila pona biso. Makila tanga une fois. Mais ça sert à rien à rebeller là tout le temps. Nous avons alors azo croire na makila Jésus que Satan bangaga makila na Yesu que makila ne soit pas une fois pour na azo croire nango mais ça sert à rien tout le temps ko beller là quelque part à cause à peine à raisonner makila et ça peine à battant au rebelle en tout cas au rebelle on peut à tout moment. Par exemple, au Kenya mboka na au monde babi eza bandoke belo bien on te rebelle la makila se couvrir et sanctifier purifier mboka na et sécuriser place zo rebelle mais pas tout le temps. Mais pasteur Aimé pas en a raison. Azo croire pe na puissance à makila que makila tanga na gomba gogota. Mais ya lobaki makila ya Yesu au rebelle la ngope tout le temps, aux en a besoin belan. Et ça peut m'abêter. Donc cela veut dire na docteur Ngong ba croire na makila, na puissance à makila, pasteur Aimé croire na puissance à makila, sauf mutu na mutu a utiliser makila na moment alingi. Docteur Ngong pas na bien c'est quoi une fois. Et ça peut m'abêter. Bon nga peut tous les jours na bonde la makila te. Je me souviens na bonde na bi merci nzam nengo pambolnga na 5 bolum sa na bel na pe makila na bi matoza na makila en permanent et so pas na une fois pour na biso. A ça peut na raison na. C'est non critique. Mais donc pasteur Aimé pas en raison c'est le critique. Et ça peut na moment ko bel la pe makila malgré so pas na une fois. Donc ça veut dire bango mi balé moko tazan na tort moko te bango balé ba na raison muta na tort até. Donc côté na docteur Ngongo, je suis d'accord pour na explication makila. Pasteur Aimé je suis d'accord pour une explication makila. Donc c'est Jésus-Christ qui gagne. Bango mi balé bazo croire na puissance à makila. Mais ceux qui moko boya ki puissance à makila wana kubilungi ka kwen. Wana za contre biso. Mais na docteur Ngongo na pasteur biso tozaka na doctrine moko sauf mutazo interpréter be critique c'est le mais dans la révélation problème et c'est ngona na ngo bango mi balé ba na kata révélation ba bimi libanda te ba lo ba lui foko du ciel te ba ça na kata révélation ba révélation tozo boya ba lo Branham il est plus que Dieu Simon Kimbangu molimo mo santo wana vraiment ko o apôtre Paul abi même ange Nicolas kiti aza anathème ala que la mama be. Voilà, to continue absokasi. Yango moni papi gen nazolba ba branamiste ba branamiste baza lokola ba wario. Donc ça veut dire Branham baza lokola fali poupa dans fali poupa spirituel. Donc si logo ba branamiste siko baza lokola ba wario spirituel. Po muto kufela bango za Branham. Yango mona ba wario so tumboli fali ba kolando ba menacer. Ba golwa te ka ba wario. Non, baza ba wario. Yango moni so tumboli fali poupa spirituel na bango Branham ba wario spirituel ba Branhamiste ba kolanda yo ba menacer. So pop ke pa ba kimbanguis. Kimbangu a Simon Kimbangu nité. Na ba kimbanguis kimbangu. Kokotsa papa Simon Kimbangu o ya biso le grand prophète o ya liputa kokotsa na masolote. Ye longole ye penaza musala nzamba so kola. Yeso nzamba visita biso na nzelani. Maintenant ba kimbangu ba ya ba groupe ya ba indiscipliné spirituel. Cela veut dire bango bazali lokola kimbangu o ba benga nzambe bango azali lokola faire égola spirituel na bango. Siko ba kimbangu ba lokola ba gola spirituel. Soko tumboli faire égola na bango o ya mbanza nzambe na bango ba gola spirituel ba kimbangu ba royela. Donc bazala bango ezanango bazaba ebobolo eza Matthieu 24 lobaki yango. Ils se lèveront des faux Christ, des faux hommes de Dieu, des faux prophètes qui viendront pas prêcher la foule mais séduire la foule. Yango moni ba kimbangu ba église news ba branami ta la foule ndeng ba séduire yango. Cela veut dire bango nyonso na ba branamis na ba kimbangu tout bazo ke lifelo. OK, pesa so histoire. Et puis apôtre Paul a dit ba la ke la mama ba ça ba anathème. Yuke benga mutu molimo mo santo, o benga mutu nzambe. Nzambe aliaka pondu na fufu amelaka lungule lokola biso bon donc papi nzambe aliaka pondu na fufu na likabo e bongo na pilipili alia pilipili atala te papi lungule soma kasi nzambe alalaka tanga lalaka maître Tarzan Ngiama moni ke nzambe la mangala na mbanzongo akiko beta camion di mbola na château obi beta camion di mbola na château je m'appelle maître Tarzan Ngiama non beta coup de tête tata legi même dinga yemo maître Tarzan to benga na ona ba maître to la vie. Tant on a beau avoir un sipam, zipo force yana zali. Mettre Tarzan Ngiama bim, mais moi na niataka na château rouge azo sarano l'homme de la patate na ulukai na esi mettre ko lukete. Pardon, tika.
Parce que maître Ngando abengi nga ipsinga maître Ngando a Weralson. Oyebi ka papa na bala grande sœur nanga. Batomene. Batomene abengi oyebi yango. Pire petit arcane mutumbolat. Oh, ay alobi nanga pire vie na papa okotela abenga nga papa. Abi papa alemba na ndenga za koma maladie so bete likofu mo bomemi ngambo akufi. Bo kipete. Alobi nanga so lingi papa tikanga mona osokipe nayi. Bete abso histoire kasi. Donc histoire eza boye. Papi Gen église Kimbangwis. Ezali colonie Congo. Au monde ba Belge ba ko coloniser biso na Congo. Ndenge pe bango ba ko coloniser ba Congo. So nazo ba colonie Congo de cela veut dire ba Congo. Ba Congo baza colonisé par église wana. Yango mon église wana na famille nyonso botami. Besingombe nyonso. Webi ke baza ba Besingombe. Nzamba za musingombe. Biso to bi nzambe aza kuna likola za mulimu. Nzamba komi musingombe. Nzambe musingombe. Nzamba za komi musingombe. Nzamba mumbala. Nzamba za mumbala. Nzamba mutetela. Nzamba za mutetela. Siko nzamba na za musingombe. Kasi kamiyoti mbola yepa za musingombe. Ça veut dire ba yeko coloniser ba Congo nyonso ba Congo nyonso. Église Kimbangwis za colonie Congo. Cela veut dire même mulubo zo sambelana, même muyako sambelana so ke na kamba, il faut ça oyeba ki Congo. So yebi ki Congo to ote aux appels wana te na kamba. Faut benga bina nzambi. Faut benga bina nzambi ya mpungulu bina nzambi tulengula. Donc cela veut dire Besingombe ni tribu moko muke bakangi Congo en otage. Ça veut dire église Kimbangwis ezali colonie Congo ne ba Belge ba ko coloniser biso. Yango nazo senga ba Congo un jour bo senga indépendance na mino spirituel. So bo senga indépendance spirituelle te bo keli felo. Papi ke yoka li solo. Oyebi ke kamba ndenge ezali oyebi ke kamba eza état dans l'état. Ndenge ni lobana. Kamba moni nde to mona Vatican na Italie. Kamba pesa bongo. Kamba eza état. Oyebi na kamba na pokota base militaire za kuna oyebi yango. Ah bon? On kota ndeni. Et puis na kamba église na église à kamba. Pokene na kamba. Na nino na bongolo. Na bongolo. Pokene na kamba na bongolo baswaka visa na bongolo babenga ngo kimbangi. Oyebi yango? Pokene na kamba fokene olega na bongolo. Ebi na bongolo centre na mangeza na bongolo. Ça dit faut que on ait visa. Faut soit visa babenga ngo kimbangi na Kikongo. Nengi konde abenga miango na ndombolo. Bango na ngombolo bango pe bazana ba terme bango. So ki kenozwa kimbangi pour que ne kamba do kenozwa visa parce que kamba za état eza lo ba ndeto mona ka nani ba pesa ni Vatican na kati Italie. Eza état na kati état. Papi Gen soki ba na butwa officier ba obi ba drone matana na kamba. Oh. Qu'est-ce base militaire mais oui base militaire ezana siko ndenge ezali wana ba Congo nyonso bazaza pembeni wana ba konza bango basala kaka bilanga na tang basalaka bilanga na Papi Gen tang basalaka bilanga na ba keno pesa tang basalaka bilanga na ba bilanga ba koma lokwa bango ba koma lokwa ba levite. Siko baki no pesa bango ba bilanga na nyonso bango no bazo exploiter. Ezana papa mo ba benga ke Papa Mbenza. Papa Mbenza na mboka mo ba benga ngo Yanda. Papa Mbenza na mboka mo ba benga Yanda kuna. Batekelo matia ngoni. Kasi nazana bango baki o badlongwa kimbango batutu bazo benga nga. O ya mokoto bazo benga nga. Papa Mbenza afana na mboka mo komo na ngo Yanda. Obike Papa Mbenza na akoma riche akendaka ba Chine azosomba badal moni batombote o bakunda bataka cimetière aye nango siko kuna soki mutu akufi kotana ye mutu ateka batombo ateka mo na $750 ozomo ya tana nde bazo exploiter bat oka colonie Congo ki église Kimbango ate yango na $750 Papa Mbenzo un grand riche musingom muta famille na kamba papa bango nyonso batonga bandako ba 2 étages kamiyoti mbola yo tonga ndako 2 étages okoti kambana il est qui poto baton famille na batonga bandaka ba 2 étages kamiyoti mbola yo ndako 2 étages na kamba kambe leki poto na musika ozoka te eza état na l'état pour que na fozwa visa yango okozwango na bongolo babenga ngo kimbangi visa wana. Donc cela veut dire ndenge zaliana Papi Gen balobaka o kamba za Jérusalem maya nkamba eza so logonde ba Jourdain zalaki yebisanga siko bata mokoto banda bakabwana bakenda su kamba bata mokoto banda bakabwana bakenda su kamba. Est-ce que ça vite ba pambola mate omoni ke za ngo mai ka neti mai nyoso bakosa ka bato eza ngo mai te edingo kende kuna amela mai na vimba libumu avant kufa. Donc eza ngo mai lokola mai nyoso
Même Jourdain, il y a soit baptême na Jourdain, Jourdain za mai. Ce que je mai à Jourdain zwango, oye nango, bobo prier le mai à Jourdain batba mela et comme une doctrine mo démoniaque. Mai à Jourdain il y a soit baptême. Pour na biso za mai le roi mai nyoso. Soko lingo tala ngota, soko lingo soko. Et ça nango mai le roi fleuve Congo. Mais ce que bino kamba bo comme ça en Jérusalem, bo comme ça mai mon spécial. Yebisanga bata mokoto. Basali o ba ne ba kenda sun kamba te. Ba vivarate, ba za bien te. Donc papi gen ça veut dire eza colonie Congo église Kimbangu ba yeko coloniser ba Congo bolamuka. Cela veut dire dans le sens que bolongo na colonie spirituelle, bozana colonie spirituelle. Et remarquez église wana Kimbangu. Yo so mona bikolo musuni ba luba ba shoni ba sa rebelle l'église wana. Basa muketi. Mais la plupart eza besingombe na besingombe. Ba Congo na ba Congo. Ça veut dire eza colonie mo Congo. Et puis na so kamba eza état dans l'état. Base militaire eza na kamba. Terrible. Avant Mouta Kenola, imaginez fois que nous doit visa na Bongolo, visa yango babenga yango Kimbangi. Bon, prix à visa, oui, prix à visa. Combien? Mais ce qu'on a bien, c'est un pardon. Ça dépend catégorie soza mukonzi, oko pesa petam sous 10 000 € pour na visa au Kende. Soza no mutu pamba, bazo suka na ba $250. That's une question moi. Siko ba maman bazanga mboko na ba papa bazanga mboko. Ça veut dire ba OK Jérusalem tenkamba. That's une question na moi s'il te plaît. Na bi boy. Makambo nyoso. Comment nango baligablo? Makambo nyoso bi monsieur. Ba commerçant spirituel. Nzambe ngai. Tuna. Makambo nyoso zo bimsa oyo ya bakimbangi se oyo. Eza pona nika pona camionnette mbola ndenge. Parce que camionnette mbola te tant camionnette mbola papi que tant biso toujours dénoncer le mal. Et ça la église a réveillé te. Et ça nyonso ba sect nyonso liloba papa Konde o Branham o Kimbangu o tout toujours dénoncer bango mais tant on a dénoncé yé allo ça net yango na yeli et puis ne nazalia naza contact na bata mokoto. Ah bon? Ah oui. Si vous prenez ngocha bon point. Et puis papi nga pona nga na ko soutenir bata mokoto parce que bango baza dans les vrais bango dans les ça fallait bazwa place wana bana diangenda mais babeta bango coup d'état spirituel bazwa nkamba bango normalement fallait batikala bazwa papa diangenda mtazalaka na yemta abanda masolo ya nango eza papa diangenda père ba vieux sami qu'est-ce père ba vieux sami ku batinelinga mtakali na bana kotiango te vieux sami c'est mon grand frère na kotiango te na tia ya sami diangenda na lele mabe c'est mon grand frère nazolo bango pona makambo église te nazolo bango pona makambo église te mais nazolo bango na ndenga yaya nzoto côté spirituel wane komi makambo susu mais côté bomoto c'est mon grand frère spirituel nga na kotia vidéo ya sami na ninte parce que ils sont dans les bons na mokoto ils sont dans les bons. Donc maman c'est aussi année. Oh et aussi la soute ndenge zalia royaume de Dieu panzanati. Tant le baraka ba église ezarana. Royaume de Dieu panzanati. So no le royaume de Dieu royaume nkambe panzana. Et comment na ngode comment ya mokoto na nkambe. Na nini babenga ngengi centre ngengi babenga ngoni. What's que la tata? De par limbiza papier centre ngengi babenga ngoni. Centre mokoto. Centre d'accueil ya ngengi na centre mokoto. Bakabwana royaume kabwana kimbangu kabwana et comme bele et puis papier ba isinga poto zana moni ba besingombe na nde basala ka ba nini ba défiler na bango ba yoka na raté na défiler ba kosini ko tant ka défiler si la bitumbe ba nina ko soa mamo langi akosa bitumba bongo ba bikota pite e kobo somo. Oh bah ça est kobo. Oui, et kobo te babi kobo babi kolanda ko ba dra na balata kate a pembe na ba vert wana darin clé motema pembe kolanda ngote somo ne kobo ba legi kutu église bango kutu ba legi même mai kalamba vaseline ba legi mai kalamba na vaseline. Tant le ba ke no ba église oyo ya limité ce qui a limité sonde ni lobi ke non sorcellerie za makasi. On yo lo ba bon. L'église a limité nyo swana mutabia pasteur abia zate na limité ba sorcier na ba kasi bangi ba boma Sandra Lina. Oh Sandra Lina na opeso consomoni makambo sa kokoti sa kofina jibe na makambo wana te eza makambo spirituel biso to ya to sale mizo Sandra Lina hotel mlango finga nga prophète wana bobo nyo sona ba frappe nzambe eza na sorcellerie eza na kokosi la kofi makambo te na net eza frappe nzambe. Nous sommes pas des laisses pour faire prendre tant que ça émission yum to hotel melanga professeur na ipsa koni na bi sandali na busili bo ngondo teletom yang basi sandali bongo la mutema luka église ya bien ya solo que nous semble kolanda jipo na ba pesio teza cercueil. Oh na bien elongi comme boy ko elongi comme bo ba sikoku na moni bongi me ba otie ba pomade mais akomi ka na face à Denis Lesi. Oh ya akomi na mo face à Denis Lesi. Oh eza ba frappe nzambe eza ba frappe nzambe yé
akomaki Sankara d'Ekuta église na bango soki pasteur au lobby vérité aye ko temi on nzamba zo frapper Sankara d'Ekuta na bango Sankara d'Ekuta spirituel nzamba zo frapper mais il faut quand même petite sœur na opese conseil lu église a bien que nous sommes bon place assemblée les bien abondela nzamba talisa oya kansi bato baloba akansi ke ya legi ba ona mayele menga na dit témoignage moko ya Sandraline na lobby église c'est-à-dire abiki lelo pour donc ça photo Sandra mama dina abiki lelo pona nzambe ya prophète na bango ndasali ke lelo ya abiki pona Yesu masiana na décider liwana te Yesu azopesa avertissement aluka église abia ke no sambe aluka église abia po ke no sampo l'église on yo lobby église no so limité be nyo c'est repola sur que sambe nyo c'est église belé aluka église c'est belé na libanda na ezali belé mais na limité karte te na limité tabima na limité l'église ezana ngwa bien ezali belé yo sango limité ngozongo wa bisango limité mais nga nzamba lakisanga ke tanga bengana sata akita na Congo la na limité kasi yango mona na Congo ba guerre ezali pe nzamba pesi sa richesse belé sata tanga mona richesse wana akita na Congo mais chambre nezaka na limité ala na limité sata oui base sata za na limité yango moni na limité église solo ezate nyonso soki eza 10 alukuta nyonso ya kopola sanda bango baleke mbeka kokosila kofia bana jibete makambo la onge sila kala yo okoma atala ko en Christ soki bato baye ko telema église na yo mto ya ko finga Sandra telemela nga prophète ofinga nga na epsoni je suis un prophète de wende de nzambe mtatininga nga na limbisa na ngayo omona te na benga osana ma petite mais o eza conséquence ya babiloko kota conséquence na ngwa ba retour na ngo yo koma Sankara d'Ekuta so ba fingi wera en Christ yo fo yo telema o critiquer bato finga ba sofa et puis nzamba pese dernier avertissement Sandra fo bongo la mtena bongo la mtema te oyebi Yesu te pe na bilanga nkolo zalate bongo la mtema luka église bien que nous sambe soka oyebi soka traîne église on vine comme cousin ezali donc ba meki parce que ngala landi paye na landi Sandraline naza pena za obida na mona ki photo yo ngai kutu na kanisa ki ndireza ni batu mo sa pe ba publicité na bango ya kobongisa ba poso batu na mona pe batu subasi msuba chaka se maquiller comme quoi zaki na ba cancer et tout mais toi non yo ka non ndeko zika ki obi non mais c'était un peu chaud mais sikoyo conseil no ko pesa ye na ndenge pena ki bonzambi calmement conseil na kopesa na kinzambe Sandraline aza mutema malamu tala na bemiswa bengaka bat bayaya ya papi ya nani ya alimia aza respect au monde aza fimo très poli bien éduqué mais problème na yekaka a traverser ki vimo ka mabe pona kozanga aluki nzelana mais nzamba lingiemi na opeseka conseil aluka église bien ayoka sonité aluka église bien akino sambeli aluka église bien place assemble kana nzamba zalaka te ah oui nzamba za kuna te nzamba za te kuna za vovana nzamba za kuna te aluka église bien soka aluka église bien ta oyoka son po amona ya sa okana o ba pesi so bani okende calamité ba oleka donc c'est ba pasteur ba sacrifier calamité c'est ba pasteur ebele ba beba babeba bazube bisape batebele est-ce que pour ni kasi lokoso mbo yango ndenga zo kalinga neza ba visa ki fallait baleka ndenge sana bona ba mekie ba oleka na bango soka bimi église on azo kende calamité et puis mo penenga za mi sentir comme na danger azo sentir spirituellement comme na danger mais toujours bon nga vraiment na porta Sandra kena linga kende gonanga mais ya comprendre démarche na ngate mais to comme na démarche na lelo Sandra sortez des milliers de nzamba lingi o mingi. Voilà, Ezekiel Sumbuku, l'homme de la repentance totale. Amen. Oui, bah que makambo yo lo bageza ba propos tenir yo moko. Yanga moko ya nani? Na yebisa ko bandaka. Parce que et comme non, je laisse mtayamba ki. Yanga moko. Ta na solo na bato yo zalaki. Na pesi bino mbote bata mokota. Yo solo ka kimia te poani. Na solo ka kimia te. Camion qui mbola mtafongo li porte. L'homme de la repentance babandi ko benga ngape. Babi ko banga te tozana. Toza soutien na yo. Loba oyo zolo ba vérité. Pour makambo ici là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon gars, il aura salé yate. Makambo déjà si bakabona bakenda. Yo kan si mokoto na centre d'accueil ba ozonga na soutien. Ba yo na soutien. Royaume et panzana royaume. Nzamba komana benemi.
nzamba yoka na soutenir ba cousin na. Et puis OK plus loin au bio nzamba zo lia kwanga nzamba za fina kwanga. Nzamba lia kwanga kona matembe. Non là c'est trop ça. C'est camionnette mbona mtayaka kumisi nzambe ona ngana nzambe na wana na problème te. Bango ba benge nzambe na nde. Papike pour mona ke église on eza colonie. Ba benga bango nyoso ba papa. Babike bafuka mela bango. Na otindu l'image mo otiango na nini na montage bona mona. Bafuka koba po mondimi ya kopesa mbote fa fuka. Tala moko yaka mwana soka dialunga na soana na Rwasi. Na bato poto na Rwasi bazo fuka nepte so za image an. Na mutafana na mikili. Na mutafana na mikili mwana poto zo ke no fuka mela mama na. Babenga bango ba mama na ba papa. Et puis bafuka mela ba papa papigen tozaka na mutu moko photo fuka meza Yesu. Et ça lisumu abomination boko no fuka babenga bango ba papa mama bafuka mela ba na bana mike. Omona bébé amuke po meme ofuka meli bébé parce que aza mwana ya dialungana ou bien aza mwana ya nani ya soki nani. Faut fuka mela bébé ozo mema bébé mo fuka meli bébé amuke. Et ça colonie Congo. Ça c'est pas et ça 7 mots très dans et l'équipe même liloba papa Konde. OK, tozo kende poto silisa. Message ko et puis ba vegla ba mvuta ba ye ba ta to lobi ba oyoka te mais ba o yeso akufela ba zobi netu ba benga ba bimi na bango déjà. Message ko lancer le na bandimi nyoso ça dit bandimi ba to bani ba bandimi ba fanatique to ba fanatique et voilà bandimi ba fanatique ba golo spirituel. Kimbangu nani azali chef guide na bango aza faire rigolo spirituel ba kimbangu nyoso ba golo spirituel nazolo ba golo spirituel botika fanatique mutu oya kufela biso eza Yesu Masia tozaka na nzambe moko oya lata nzoto komone Yesu Masia nzambe mso azate yango na Bible eza clair na Matthieu 24 babi ils s'élèveront de faux Christ yango tozoma ba faux nzambe ba komi benga ba nzambe fou babi ba ko séduire la foule yango bazo séduire ba mais na Jésus sabino ndeko so boyoki nga lelo te bokono yoka nga na lifelo kubilungi lukwenda bobongo la mitema Ephésiens 5:16 racheter les temps car les jours sont mauvais ah to yeko saba jeter tata mobimba longa na ndako na lati costume na cravate azoya ko lobela espoir sauver milim calamité trompette zo sonner bobima na l'église wa bobima boluka l'église solo boke sambe batebele ba condamner démarche non so nous en démarche mo za vena démarche mo bien donc nzambe bina mtatina papi est-ce que l'église n'a pas rêvé so mona à part pas maman lang pe baza fuka maman lang papa maman lang yaza guru po pese mbote maman lang po fuka ou bien babiloka ba sikate kaka na ba secte yoso mona l'église na so normal rêver bandimba fuka mela biso non muto boko nga déjà so yo fuka melanga bolimbisa okozwa mbata yo bolingo memanga lifelo fuka mela Yesu yo fuka melanga nga mutu lokola yo na liaka kwanga na taba na fumu akona lela madesu nanga okozwa mbata ngana ke lia madesu yo fuka melanga to liaka no madesu ndemo okozwa mbata fuka mela Yesu alala pena mosine na mbeto alala pena alala na mosine na mbeto ko ndedi batune a ronflaga pe nzamba ronflaga na 3h du matin ko tala makabote pardon s'il te plaît ngana ronflaga ko fuka melanga fuka mela Yesu Babi Aza esprit Yesu Babi il est le même hier aujourd'hui éternellement. Il y a une personne qui est morte pour nous à l'âge de 33 ans. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour notre bénédiction. Il s'appelle Jésus. Akufa c'est quoi kenda? Nzambe peso kwa kufi bake kunda. Est-ce que nzambe bako kunde? So ba kunde 3 jours fois c'est quoi? Il y a pilipili maka yo. Pilipili mako te pardon tete. Il y a ndongozi tende. Et puis il y a que vida bali mafuni madendo. Aliaka Aliaka madendo. Oye bien vida badi. Likaebu moko ezaka solo babenga kibola bole vida badi. Aza somo nango. Bongo soko azo finga kwanga. Azo yemba pe fofana. Tuko fofana. Siko walo bengi enza. Mutu lokolanga. Na bien. Obi na ndimpe na yoza na 40 pour moi solo. Obangi sika lelo. Lelo na sensible na ko na 40. Na zana 40. Omoni mote ya solo. Mote ya solo alemba kate. So yo fone ka una. Mote ya solo po akoma na maîtrise que nakata. Omoni nzamba pesa so force à 3 heures du temps. Et puis mote ya solo alemba so azongi na ndako na kelala. Wana fatigué. Mais mote soka 6000 miko. Netinga so 6000 miko. Na côté ya pendant 2 heures du temps. So na bina ça servi pendant 1 heure du temps. Siko émission ko za 45 minutes. Nde na za no mo nde na sali loko. Siko voix na ka ukate. E ka ukate. Voilà biso za ba voix moko tandi et c'est chara moi muke et babenga rock comme moi rock muke me kaukate. Voilà, merci. Et puis sur aussi si côté ya komela maya ya piote faut mela maya moto. Ah yo bonsa nga voix na nga na bonsa na bi oyo nde ezali yango ekotsa nga lola. Ah. Oui. OK, loba suka zani tout ça na biso. Li loba suka ezali bandeko na nga bakimbangwis boyina nga te bolinga nga po nazo fongola bino miso bobima na colonie Congo.
boza na colonie Congo ba coloniser bino nde ba Belge ba coloniser Congo soki Congo ndimaki indépendance politique na indépendance économique bino pe bon ndima indépendance spirituelle bobima boluka église o Yesu akufela mutu akufela biso za Yesu na yebi ke boza na bino pour rien boza envoûté mais olinga te bozo ke lifel soki bo continuer ko kubilungu lukwent. Merci beaucoup. Allez. Tokutani Mbalasima. Bye bye. Portez-vous bien et restez connectés sur tout le bien vieux fils. Amen. Merci. Glorifions Jéhovah, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Célébrons la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Toujours tout le de la vie, on a sur la vie à battre. Toujours le de la toujours vie. Petit bateau bimisa, on va plat. Voilà, graba. Voilà, c'est ça va secret, je dis. Damas. On va soso kita, soso akarte kita. Again, de la vie, toujours en forme. Na watu na mwa 2000 tu na ba osimika mikoro
kozonde mama mingi mais mama mbote mbote papa na ngai ngai naza ndeko na yo ndeko Papi Gene nayaki mpe mpona asala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini otravaillaka ndenge nini awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basundola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni bango te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni bango te moto motema nde botutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana olitana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana o na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana na yango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu okomona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na otikolobaka ezaka bato soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti bozali neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyeba osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozombipe na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe semo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke toke na mepa mama mwana mama mpona moni lokola d'accord merci Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso ngala dans la France. Nayaki awa, normalement fallait payer. Tiens moi, tu peux ça moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na ofina na bino epuis tomona bino totuna bino mpe mwa quelques questions par rapport ya évolution ndenge bosalaka mwa badifficulté bokutana nango mpona fait nga nazalaka na association epuis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie baolanda biso mpe baolanda biso partout batabi te ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticipe na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile alors bozala na bana ndenge nini awa zwa micro mama simba oyo olobana merci beaucoup nasipe komona bino mpe koyamba bino na nkombo na yesu amen po ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango te nakoma na esika bana oyo bazali bana bazangi bapara nakutana na bango mpona eza na mposa mpe nasunga bango ezali asali te bana bazali awa
bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda babana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balakota bango na butu bamosusu bapara balembi na bana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama akwa na pambe nasali sikoyo nasali 31 na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa maria mwasi ya soda nanga azali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyei kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe na losambo na nga namoni ka mokolo moko mpe bana baye senke wana nazali kokateli na lembo baye senke o mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika bana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye otala te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza misio moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ntango mosusu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye simple oyo baye te nazaki lokate nga binzambe soki opesinga mosala luka mpe place baloko kovandaka bana balokatere bo nakokatere bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobali alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe ayabi biso mpe efona asombela esika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofongelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya losambo ya binzambe soza mosala opesi ngai ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele baakizaka na kati oto nawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango bango nyonso ndenge nini bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président mabondeli nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata molo yo boti elolo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzami mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa expérience ya mabe kati na bango ezala ono de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakawati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere ngapi mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima aya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai
On a Zakabagi Monique, après c'est ma peu Bagi Monique. Ah, félicitations. Hein. Merci beaucoup. La plupart peut bazali ba comme na bana 6. Na kati na musala. Alors lelo siko yoto loba o komi na bana au fait aux na bana combien awana? Awana za 96. Donc 96 hein. 96. On a za na bango. De bana mus na bima kapa zo bima zo kota. Ba difficulté nyeza oyo bokutana nango. Difficulté makasi parce que ba tumsu bana biso bazana besoin peut tamsusu. Ba meka kosunga alors tout sur la même difficulté on que bajabatu mwana zaina kati na ndao siko bali sie kaka bo mayere te nini te au koma na mtutu kosa nanga batanga difficulté siko zali kotea kotanga koko tanga kolia o mutatushe mtema naye ayepo na mwasa kimoko ya losa ya tiki mazuri kasi école bon papa moko asa kufa pe na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazoka kupesa yote asinga arete mama luka ata hawa bebana tangisa bana ona koko nazana école sina bena zwa bana tangisa bango kusimba te kasi yo moko lokula za musara yo so tangisa bana wana na bana Nzamba kutia maboko nde na pungulu place moko ya école na totangisa bango sikoyo awa lupango nanga kasi école lupango nanga te na luwaka place wana wa professeur kwa futama enseignant kwa futama nde kitena yangu kasi kote wana na futa ndako na après de mois na luka kesho ba enseignant po bazwata mamoke kote wana tuka papa ekisanga kitute kama kasi kote bana batanga wakako nazali kotea siao babimisinga pona nini ngongo zake nikuko pe asali makasa nini na sikasi yo moko lukande ya kufuta ndako basota sandesi lukambo kufuta sandesi lukaba sini ndi kitema kasi wana sana. En tout cas merci maman moi tous wa mingi zate merci vraiment Nzamba pambola yo bandeko bozo anda biso batamité à malamu je crois que vous allez partout tout le Belavi musala biso yango on est sur place awa na Felina motema oyo mama na biso azana ngo eza motema ozo senga batu nyoso fu bazana ngo ba congolais to comme na mitema oyo bano nyoso moni oyo bana na yete bano bazana nzela lelo bakomi bana na ye yo peso ko ozwa fardeau wana ya kosunga ça dit to sunga naka. Maman, merci beaucoup de ce tiki yoto qui peut te passer bonne beauté. En tout cas, merci. Zamba pambola, on a assis autour de l'écalisme sur le biseau. Na banzi, moi j'attends comme ma famille zatawa, mais famille bayaka, famille nanga le kakawa. À travers le monde, c'est un peu penalika. Voilà, donc on assure les appels exemples à suivre. Tu me soupes na assis Rolanda biso, ou que Rolanda pe ko ya biso toute la chaîne tout ça suivi makasi na diaspora. Là sur ta diaspora mutema bango tout sama bakobenga biso et puis tokomema bango awa je pense que ça nous va pour ça ata bozala na libanda ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandeke na bino bandekabino bazana activité sonda bazo sunga bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre de charia bana oliba koma pe na mboka bino soko bakoli malamu soko batangi malamu bakoma petit so atangi malamu te bakoma kuna wengi right les soucis na gaza kalelo pe bakoma pe batu ba zana pe na ndako na bango lokola ngapi mama na bango ngai na tanga mama te na bala na sa mariage lokola Nzambe akabula kibisinga na bina Nzambe na sa miso Nzambe pe ndimi na wasala na kulinga pe bana oyo lelo bakoma pe ba voyou te bakolo bakuluna te batimete bakoma pe batu po bakokusunga mboka na biso. Amen. Pour le reste, on va comme tout bateau. Donc, quand ça vient, ça m'a la Congo. Si, si. Donc, quand ça vient, on va la centre. Ça, on va la centre. Mais ça, il s'appelle, dans le corps, la centre, c'est qu'on a coupé, on a son gapé bas. De, nous avons la solution, la cabine, pas un chat, nous avons la solution. À toucher mon thème, bateau, bazana, mon thème, il y a bolingo, mon thème, mon aile, on a son gapé bas, le corps, comme un bateau. Et j'ai soir, les quatre, nous avons.
Amen. En tout cas, napesi merci mingi na bino. Ezongala suka te. Jamais. Tokoya lisusu mama tokoya. Kambe moyenga boye tovanda so ato sola lisusu. Merci. Wana ta mtu eza su plus lisusu. Tanga bandaki musala za jeune mama. Nakuno koloka na musa. Musala. Voilà. Nalala kana bango, mukakana bango. Wana kukarite bango. Sekela makambo ebele ya vie yango. Secret. Ya makambo ebele ya réussite. Ya protection, ya makambo ebele la vie yango. Donc, lipamboli baluka yango. Voilà. Bénédiction baluka yango bakwaza maboko te. Maman, merci beaucoup pour cette relique là aussi. Merci. Merci beaucoup. Maman. Voilà, merci. Merci beaucoup maman. Nzambazana yo. Voilà, elle est venue. Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela okozuluka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu misuba ka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Bato baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo za âge 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui, bisouté. Bon milliard. Ah, les grandes, ça va?
Yo, oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. Ok, merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comme le Jean. Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bino bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa vous mettez la jambe à Bogo. Mwana mwasi mo to ane besoin pour tout ça kaka. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa bazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombo nani? Hein? Lina. Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, baza gentil ba yamba bino bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo soni sa baninga te Lina. Osonaka. Ko soni sa baninga te ko Lina. Obundaka pe hein? Hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Ko bundaka te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Oyoki Lina obi websa nzambe jour koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko prière. Bo bete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na bino ngana kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.